papa atiki biso vraiment c'est triste, c'est ça le na motema eza pasi mais toyebi te soki tokodigéra ngo ndenge parce que c'est triste parce que aza nano aza nano akokufa na age wana te. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce que Mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on Méli, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto, la Maxi bien-être, c'est pour soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia, Nzoto, Kolongono. Et ça les produits. Oh, ils ont comme lama. Pour na bateau, ils ont faible. Ah bon? Maxi bien-être. Alors on fait ça au force. Il y a bon pikiliki. Il y a bon pikapen. Alors ce qu'on met maxi bien-être. Il y a un monde ingala so benda mutuka. Na minu. Na bende balé na minu. Na bende train na minu. Petit simoki. Na yamba avion na minu. Petit congolais. Na Volanda Congo Promo donc titre kangi ba site tout Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scantene zalaka Raphaël Ngindu oyo ezabu ya busamba te tembela mutute mikolo Congo Promo nde trois fois Congo Promo TV oya boya sali mokili na esia oya balobi Rafingindo Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Raf Ngindo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années à Boston ou en Raf. Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout côté partout. Bango va limiter monsieur le côté partout. Donc on a Sibiso Congo Promo numéro 1 site tout. Bonjour fidèles internautes, bonjour à Fanatika King Pisona, bonjour à téléspectateurs il y a Congo Promo, Raf Ngidu au moment de la presse. Merci beaucoup na Guinoche International pour cette interview. Tout ça papa m'a couché le dimanche. Comme je suis là votre simple serviteur Miguel moi autre m'a dit international de la presse, c'est un fait dans la communauté congolaise bien ça. Pour nos informations et sous pour les soucis ni au fan il y a vive la musique au bazanango. C'est pour cela que na Roi Kiz précisément na mars na ville ya Luanda on a aux interviews pour nous comme prêcher ba fanatique il y a vive la musique. Ouais, merci, nous sommes déjà là avec maman Monique. Merci ma fanatique nous pour cette confiance. Bonjour mon bon dia. Yeah, bon dia, Otave. On a dimanche à l'élo, tout le monde dit bien et puis tout le temps vers 10h, 11h, tout qui s'en que papa Wemba atiki biso. Une nouvelle année comme il a wapi. Bon, c'est triste parce que ça passe mine pays on yebika surtout abatu ebani. So ile kambe kwekamba moko foye bango kaka. Na tongo kaka na kolamuka kaka boye. Kutelo la musinga ezali ke téléphone babenga ke papa atiki biso. Vraiment c'est triste, c'est ça le marami na motema eza passe mais toyebi te soki tokodigéra ngo ndenge parce que c'est triste parce que aza nano aza nano akokufa na age wana te aza nano vraiment c'est triste mais toana likambo koloba te mais ekwei kaka toasuna ndenge akosala te ndenge akoloba te mais tosokaka mpasi kolela motema mpasi esosala biso makasi moi te nga banda ntongo te sikoyo nazokoka kodigere likambo yango te bana okaki yango mais nazokangaka motema parce que eza mpasi vraiment nazokoka na ngai te nazokoka te vraiment. Monique papa Wemba akufi lelo dimanche et puis et après Côte d'Ivoire il fallait qu'il taquine selon calendrier à vivre la musique pour aller à Angola. Nicolas Boji temps sur l'année que toujours tant que sur l'année mais na mona kaka ke déjà na internet le ba maike na battre ba ebisingo yebi ke papa zo yanga be no ka papa be ya beta concert en couleur awa to so la papa aya mais isuki na nzela bana Luanda bazili vraiment papa na maboko kufungwa na kwa makolo bazali misu na banga na nzela totala papa ya mais ça fait longtemps que papa paye Witikoya awa et l'équipement Nicolas Belé mais c'est triste mais désolé c'est comme on a soukate.
Maman Monique oza maman na biso na communauté congolaise za la auto vara yumto yamba ba artiste yumto zonsa bango bien yumto yamba bango organisation comme ni au kosala to rappel ni kosala na batuto makili ni kosala to organisation ni kosala na batu baza misika bazara na Angola ba prêtre auto ibara na Angola ba musu ba mitu ba poto ba Belgique na ba Londres lance foni ko boki bon pesa baza ba yo kasango déjà ba yeba ni to kosala pona biso to na Angola. Bon biso pe to mo tozo ko sang sabatu to sang sabatu to ko vanda neti lobby déjà biso de bandi déjà lobby lundi vraiment de bandi to ko vanda sabatu et puis ngamo pe na ozala kuna na kin na kozala longo isika ba okunda papa ngape na zelongo parce que biso to abana molokai to zabana o papa mbakolisi vraiment to za na longo be bani kola to mon la ka na Monique na nganda Monique to banda na Monique banda lobi lundi petit to ko ba programme oya kokutana ka le nyonso pona obongisa programme nini makamwe ko to ko salela ni to ko na baninga nde ka to sala kaka ko mobiliser batu to vanda ka to so mwa ba idée pour que koki ba ko kene ba ko to vandi kaka ni wana ti tango to ko mona ke vraiment tango ngo koki déjà programme pesa mi kuna biso pe to bongisi programme apona okene neti nini o bat porta la ko kanisa pona papa ma dernière question na biso pour tenga toujours justement quelques questions et puis moi souvenir ni ozana pona papa vraiment ngala za ba souvenir bien papa na aza papa moko anoranga vraiment na miso batu neti conseil mo beta maka na faire awa na nzemba mama quand ma maman lobi vraiment nganje mona délication ngona mama Monique na Luanda puisque yaza ba mama o ba mama yambo o ba yamba biso na mboko nze mona délication et pas maman vraiment bat ba ozela mama wana ni ba Monica dona Monica mama Monique donc vraiment na matesa nga plaisir à trop na sala esala nga na plaisir à trop aza moko ya ba yaya onga na lingaka mingi aza moko ba yaya na sai kozana na bango to eza ke soka kipenza la yembala moko akolala te ya betinda kuna kolia obundi obongisele biloko kolia opesi kaka bongo vraiment eza ma mingi vraiment na famille wana vraiment mama mazonza na makasi tala charge tikali nango osana bana courage kaka donc liweza nzela biso nyonso moto alobaki ayaki seke osepaza te mais lelo eza ya ye lobi ekozala ya yo lobi kuna ekozala songolo vraiment c'est triste mais courage ka mama zalaka makasi obokola bana vraiment za makasi okanga oyeba oboka bana yo za makasi so yo za makasi puisque na sina yoki keo mama mazona pekai crise azana ngale mabongo siko charge wana botika ngwe pa banani bana wana batika bo pesa mwa pani ya mama zala makasi zwa makasi ya kobokola bana zala makasi vraiment c'est eza pasi mais eza difficile mais yo zala makasi mama zala makasi elo to sengeli yo zala makasi zalaka makasi pona obokola vraiment bana wana ya biso wana batikali vraiment zalaka makasi obokola baneve na baniese na biso batikali vraiment. Merci maman Monique Yopeza Makasi. Comme message au groupe na famille musicale, na musicien au batikali message na côté ça. Bon, ngala pisika ba artiste nyonso vraiment mes condoléances na ba artiste nyonso ya Congo parce que loi ezaka na ndako papa mbate mais c'est pas na bino ba artiste congolais vraiment na pesi bino mes condoléances trop et pas ya Koffi Olomide et pas ya Werason et pas ya Jibem Piana et pas ya Redi Amis et pas ya boza pe belé moya kotanga tanga bino nyonso tout mais et pas Fali Poupa et pas ya chat de poule et pas ya Ferregola si et pas Ferregola bino nyonso vraiment nebike liwa ekwe na kati na bino. Là on a souhaité bino sur artiste congolais mes condoléances bino tout azaka artiste congolais na souhaité mes condoléances nanga vraiment boto zale longo na biso na bino tokozalaka ke longo pona olela vraiment o azalaki ya kuluto na biso o azalaki artiste na biso vraiment toze longo bana Luanda pe bazolela na bino elongo
Merci maman Monique pour l'opportunité d'interview. Puis, il y a un makasi à hôtel Mapé à Osala Badimanche Nyosopo, ba Congolais Nyoso Bazana, ba Congolais Baza, tout coûte à la poto ça matin. Vraiment, nazana makasi wana Nyoso na limbarate. Nazana makasi wana Nyoso vraiment. Ya ko sensibiliser bana Luanda Nyoso pour na matanga. Toko vanda parce que bango baebi ke vient na bango. Awa pe toza pe na viva la musika awa. Ezala awa tokozala ba mpe longo ote bandenge ni makambo ekozala te déjà sina sola pe na ba misusu bandozala na bango ti soki ekomi dernier jour ezalaka ekore ekokomi ekobima orchestre wana ekobeta awa ya viva la musika ekobeta awa mpona kolela na batakini elongo. Merci, merci. Tu as maman Monique plutôt que ça micro baladère dans la communauté congolaise en Angola. Merci maman la blonde, monté ma papa papi dans Londres. Merci Charlène Esther Boala. Merci à tous à la première émission. Merci à succès sur mon finou qui est à Paris. Merci et puis on continue avec l'interview micro baladère tout Angola. Bon, on n'a pas Angola ni Zala Toké. Ouais, fidèle internaute, quand il est séville, tout Angola propre à lui papa Wemba. Ne promettez ne si bino qui a koufina nanyo, ba fanatique né au Bazar en Angola en Luanda précisément pour après Côte d'Ivoire il fera Kitakin après aller Luanda pour nous servir ba fan donc papa Wemba koufina nanyo ba fanatique né au Bazar en Angola. Na ko tika bongo te fallait ka micro baladère bima. Raf Ngidou Obama Guinéen international fallait ka tout tambola to que prêcher ba fanatique naï souci non en tout cas bola mawana ba fanatique naï. Yango to tambola a tous en la ville ya Luanda na Marthe précisément na Marthe un Rwanda na habité mais na kuta na papa Moraza. Bonjour. Bonjour Ndeko. Nous sommes sur Congo Promo TV et nous trouvons Bakombo. Balaba les alliés Rua 13 on bien Rua 14. Ngana komo na John Maiza. John Maiza et ça le John Maiza qui tokologie et sanga pembe kumela kyo zayo. Bon sanga pembe kutinga eta na uti culte na oleka parce que que le cours arande bumoine pa ya Nzambe. Émotion trop n'avait pas baningo bana ba canal ya Congo qui plus proche à côté na ene ko méditer na epe na sangana na bango na ndai boyo kutanga ya boye émotion makasi to banda to kabula mawana ba souvenir na ebele to zanango pour c'est toute une génération to etiko kolongwa quoi papa Imba c'est beaucoup plus un musicien quoi alors voilà père spirituel na biso to ko lobake tout ce que to za lelo boye na la génération d'Abisso, c'est Papa Imba, à part le quoi, tout un aspect politique, un aspect sociologique, à part des Mobutu, absolument pili, on a Congolais de Zalakarana. Donc, Papa Imba pas compté, mais le comment boye, tout Zalakarana, sans te définir en quoi. Donc, il va jouer Ming na Ndé Zala quoi. Comme message, na vive la musique, na vive la talent. Bon, pour na vive la musique, na les mbaté. Baluka mutagoza na moi esprit à leadership à connaître même si dans la capacité ceux qui leader à Kofi pour connaître mouvement mais balembaté baminga ba mais comme idéologie parce que ezala qui ne kondo MN autokende parce que makanisi moko ya ke donc na ndenga ba makanisi wana mutao même so azate ceux qui mutuma ko sala ke à connaître malobana pour ça biso plaisir mingi poto zala toujours na moi référence ba loka ba référence ba musicien na bango ba tikala ka musicien bazala te na eloko wana ezaki na Papa Imba quoi au fil d'année ba na zaiko ils na vivre la musique il y a pas ya leka ils na biloko ya sali azala qui en tout cas différent aki monument azala qui spécial pour na ba ntolo pour na jeunesse surtout ngolo ba courant ya jeunesse peut ba ni Papa Imba musique vous savez encore les ba père baba to dat ba âge ba franco bazali na bango ba jeune peka ba âge wana mais bazako za la kana ba père mutayo sa eloko mu za la quoi pour la jeunesse za Papa Imba donc ressenti que c'est la jeunesse qui vibre les na zaiko ils na ba yoko lo coller ils na nino ils na vivre la musique c'est la jeunesse même quand ndenga za na besa les gars qui 60 les gars déjà 60 ans mais sur autant ndengina ko za toujours c'est la jeunesse qui vibre quoi ils pétaient la jeunesse comme on dit en français quoi. Donc ils ont trop à fleur d'âge d'un mais que son âme repose en paix au Batika ba mekolanda ligne wana
pour aussi pour ça kaka jeunesse quoi tous de plus en plus jeunes. Merci to tambola quand les sagibino na sagibino donc to tambola to lugara ba interview to lugara ni to koyeba pour ba fanatique na ye ni to koyeba pour ba fanatique na ye ni to kosala pour papa mba kufina nyonga ba fanatique na ye donc to tambola to lugara presse ba congolais bazalaka to ye ana salon de coiffure ba congolais ba ya hôtel et mara pe ba congolais ba ya pe donc to ye to kutana papa bonjour bonjour Botard. Bonne santé. Tu santé bien en Angola, en Zambie. Sango ya matanga papa ya m'écouter là qui va. Désolé vraiment donc il m'a tout pour la vie donc il talara wana papa. Donc papa ya mingi video le béati donc talara papa banda ba idéologie ba vie ba banda biso pe to yaka donc papa donc en tout cas désolé. Organisation ni mimosa eteke ba congolais bozaka na mboka. Bon, organisation vraiment pour na biso ba congolais bato na mboka o to zelaka bato ba liboso na biso ba sala organisation biso to ya to chama loba donc to faire face quoi. Merci papa mba kufina nyonga bino ba fanatique na ye na bité soza fan ya viva to za kifana papa wemba yo mo yebi ataka ndenge omona ngana danger te mais moi ba accent ya muke ya vivre la musique na za nango akufina nyongo na bino ba fanatique na yeba na vivre faka ya awa a été yo sala bino nini mawana bon mawana vumeza makasi mingi na mutema na biso moya olobela ngo mingi ya te poza mambaliwa quoi ya mambaliwa to banda kozela papa comité akufi na pays mususu bon ezaka pasi mingi pour na biso vraiment. Merci Gnoche International, merci Succès Kasongo tozotambolaka dans les recherches ya oluka congolais pesi bazalaka dans les recherches ya oluka bandeko na biso pesi baza dans les recherches toujours ya oluka pesi bana vivre baali bana moloka baali Succès Kasongo na yebi nyonso ozosala mpona ngai vraiment continuer et puis Charlène Esther Boila bana monde entier ne bisaki bino na otambola mpona koluka place nini o ba congolais bazalaka place ni ba congolais bayaka place ni ba congolais bavandaka awa toza na salon faya place ba congolais bele berapoka cha cheve kandi ezalaka tokutana ba artiste baza tokutana artiste habile tokutana artiste biso moko tozalaka na Angola awa na ba sœur ba yeko salsa musana na salon et puis bonjour papa. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, un peu bien vraiment. Sango ya papa ma kofi komela ki ozaki wa pipina na bisaki. Bon, biso vena tozalaki na siège, tozalaki na ba mission Bill Clinton, tozalaki na ba tolotolo bazawana. Donc lelo pena tozalaki ko préparer concert ya ve na biso Bill Clinton. Mais tozalaki surprise sango ya ki pena butu ke to perdre grand artiste ya Congo qui est Papa Wemba vraiment donc figure na et lobby trop donc tina bangolais bazolela donc il m'a trop vraiment mi gagné madame il au bout ma plein que chanter consolation no consoler ba fanatique viva bana viva la musique que chanter ni ko sala pona bana viva bon souci eza pena trop bazara na courage ezali mukano ya Nzambe liwa yaka ila kakati donc wana za papa biso tout toza pena na souci talaka papa biloka salela biso donc tina minute tozo landa film ya père tozo ka ba nostalgie le wala ba travailler prenez de la peine oh c'est l'enfant qui marque les moins na beta libanga pote na zuwa mosolo na moto kina yo na zili futa oh. Donc papa pena donc qui mawa toujours là vraiment donc qui minga le besate toujours na mawa mi gagner mawa tout. Merci papa, bonjour, bon tard. On s'est présenté. Bon, Tolo Bass, le samouraï le plus suspect, chef d'orchestre Bill Clinton. Bon. Tukucho na salon fai awa sala suki et puis sango ya papa mbekuti lo bon sango kutaki biso kaka na siège place tozali pas dona Monique donc pas si makasi donc vont kokati pour na koko na biso donc koko na biso on a pas koko na biso pour ngamo pe na mutete là donc ça pas si makasi donc vont kokati donc pas si na biso ba tete là donc kanje fula on est donc pas si makasi. Je écoute un état artiste, les artistes et pas artistes, aux basistes, aux des chansons à papa Wemba. Bon, on a des chansons à papa Wemba à travers Minanga Bando, travail, qu'on a Dadibo Lana, na Cherimo Gratana. Il n'a pas chance à Okutana, au monde à papa Wemba, Teto Solana épée.
Merci. Bonne journée. Kitoko. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Santé va bien. Tu es dans le salon papa oui, nayoki kata on a comme na salon fai ande na koyoka ke papa mba kufi donc il passe penza. Souvenir zo nga papa. Souvenir ze belé pour premièrement na no mutete là. Na pa na za mutete là. Souvenir ze belé ton na oka kanzembo na biso ayemba ya ona otete la ke mafumbe donc moi histoire. Suki kawana na bango penza mingi te mais eza nze momo ke tombola biso batete la makasi donc ton na ki wana penza no ko passe quand ndende kolanga mutete la ucho loba kanji kamamba donc loanda tozolela penza na ki na salon ko sala suki na yo ko yoka pesa ngwango donc passe penza passe. Merci. Tozolela na bato bazolela na biso papa mbalelo akiatiki biso tolela na bato lokola ba Charlène Esther Boila na Londres ye pazolela tolela na bato lokola mama Blandine tolela na bato belé bato ba Succès Kasongo tolela na bato belé bato lokola ba Fisto Manisa bato bazama trop haut tozolela na bango ba Junior mpaka Diamant Blanc tolela na bango tolela bato ko ba Richien Voima tolela bato ko ba Lorette Mdoki bato bazama trop tolela na bango salon Fai merci pour osangisa ba congolais. Nous banda ambala moko mais avant to banda merci beaucoup na bato ba soutenir émission au Kini Pistonda merci beaucoup na Succès Kasongo za mo finu ya Paris franchement botika bateke basala kwanga botika bato bateka bilamba botika pe bato bazara na poto o za mo finu ka poto tika mo finu ka poto pour Succès Kasongo je vous ai confié avec Fox na lembi na Western Union maré crise économique za na mbuga oyo menga na na Western na zora mo loko yo sala ngai bien merci na Charlène Esther Boila merci de tout botal arabiso merci na Didier Ngando merci na Dr Alphonse merci na Gounoche International nous kabola mawa na ba Congolo bazala awa papa bonjour 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 ah ouais oh bonjour papa boni kimia aleki na ngai sanga papa mbo kyango ah sango e kuma ni nyande ana mongo moyani moye salinga motema pasi ni ko ka papa mba kufi bon ezali prédestiné zela biso nyoso mais liboso tanga pikaki crise bon crise on est seulement qui liboso te on comme sur réalité dans zela biso parce que c'était un homme dédié à kufi musicien nenge mari misama kufa ki ko ta chaîne il y a prière et puis ayembeli nzambe et après ko kufara musala nzambe papa mbape akufina musala na eko seke azaki na domaine na musique na kati ya makila to ona komeleki ozaki wapi donc sangwane komeli ngai avant na kende église na lotoki bandoto mo mabe concernant ma musu mais et ko arriver dans na ndoki papa mba kufi na boyaki ngona mongo on est poisson d'avril mais nenge salami nenge wana vraiment ala kisi azali grand talent azali vraiment héros ba mission congolais nyoso parce que akufi na kati ya musique et salama te na kati ya mokili un artiste moko akufa na kati ya plein répertoire ya musique azona concert akufi vraiment nzamba pambola banzela ke vraiment kimia zembe za kati na yi merci ngai sangwane komelenga na WhatsApp quand to sulana mokili bien Charlène Esther Boila na pesi mbote na Londres bazarana Tantine la blonde na pesi mbote motema ya papa ya tonton papi Tantine la blonde na pesi mbote na Charlène Esther Boila sango komelenga na WhatsApp do tozolela na après awa tozoke malé médecine ndako yedo na Monica maman Monique gaz na gaz oyemla sangisa biso awa na Angola maman moko tozarana na Angola maman sociale maman Monique à part hier tozara sous na mosi lokola oyo basi bazé belé après maman Monique selon ngai ninga mabete après maman Monique na Angola selon ngai ezalaka mwasi oyo femme d'affaires Popol Lando femme d'affaires azana mbongo na ye azana babie na ye akabilaka batu aliaka na batu ye bazalaka na iget sona femme d'affaires Popol Lando tozalaka na de mama wana après maman Monique eza ye po na ngai selon ngai wana etali ngai wana kanga malobi ngai mami geni yango malobi yango vraiment après siko grand prêtre yozaka na mboko lisemo kala et bozo organiser ni teke bana viva teke ba congolais en tout cas na ebiso bana la musique ezali maman na organisation que ça le mawa donc ça etika ça le maté c'est pas dit que ngana lo bagelo moko chaque fois en tout cas vraiment na ko remercier ba konzi ya République démocratique du Congo ba pesi ba mission médaille avant ba kufa donc ne ba honorer bango et continuer ko sala maninga papa mba zaki ba médaille ne avant kufa
vraiment ezali coup de chapeau et teke bakohonore motu moto akufili bapesa médaille en tout cas akufi na honneur ya makambo nyonso azwi abeti na bagrande salle azwi biloko nyonso ministère artiste akozwa yango barole musique asala nyonso vraiment ezalaka eloko tokoorganize kaka topesi tobona méconnaissance famille na ye en tout cas bana Luanda batiki na nsima te vraiment tokoorganize eloko moko eza mpena spectacle esalama na mte mpona ozalaka yo moko te ozala bandeko na bakongole baza ebele toza na baemeli ya dembo toza na bajuma manzale toza na bato ebele toza na bajunior mpaka diamant blanche. Je dis bien diamant blanc junior mpaka organisation nini vive la musique ezalaka makambo oyo Guinoche International zonga bien po lelo nazali na nga na balipapa ça me coûte linga na nzela tozali soka na balipapa donc ndeska vivre kendaka balipapa na babiloko elemba na cadre ga ya matanga te pinga na hôtel nga prai puisquement babisinga papa mbadaye ka ne ezalaka donc et singa faut voter ko voter ve na nga na ebite jour na vraiment biso talaka toza ba référence ya ba génération ba Jean-Paul Ngambe papa mbayemba bango donc okomona penza bilele oya original ndenge osalema na kati ya Luanda et kozala délégation mokili mobamba na États-Unis monde entier vraiment Alex Fumuzi yemoko kono zali vraiment na kosoto me kono pesa kuona ekuti bino mama Monique na Luanda boza makasi na biki dans la nyonso ne ekutaki babi ndonga kende ki vient en tout cas na ebini ngolo ba mingi te mais na émotionné mais to ça la organisation moko oyo salema na Luanda et tiko salema na mte délégation ya Luanda ekoya délégation ya monde entier koya vraiment coup de chapeau na famille papa Wemba courage donc to moni kanenge prince auti ko kufa na États-Unis grand star munene to moni ba américain bazo bina musique na ye donc ole ko matanga ko mi esengo donc musique matanga papa Wemba ko zale esengo to ko bina biloko nyonso kala ne to moni exemple ya prince na États-Unis akufi donc ça c'est la biso surtout quand matanga mabete en tout cas le za relevé ya ngai coup de chapeau na mutu nyonso ya imara la musique en tout cas pe no pasa me connaître écouter moko grand prix Koffi Olomide o le kana nsela wana en tout cas na ebike o kokate me na pesika mes condoléances na famille papa Mekumani mbote na tous les prêtres ya Angola et puis na robo santé Miguel na robo santé maman Monique Alex Fumuzi bato ebele merci ba prêtre nyonso tozawa to salam sala merci Susu babi na patron site o babi site à Gaillard Congo Promo babi Raf Ngindu donc ya yo ngo ba mbote ebele obala pembe tina kati donc epesa ngo zuwa te quoi donc voilà faut sentir ba caméra il y a caméra il y a image Raf Ngindu qui tombe na bien Congo Promo Amérique. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un bah c'est tout Congo Promo donc fin batika au vivre. Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo skantene zalaka. Et donc bango batika la quoi. Si babundana ki mebiso awa na ndenga pete kaka. Raf Ngindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mokako soit kende liboso zo sala fierté na biso Congo Promo oyo ezabu ya kosamba te tembe na moto te mikolo Congo Promo nde trois fois Congo Promo TV o boya sali mokili na esia ingénieur Rafingi nous petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct pour la partenaire Belgique la partenaire ouais balobi Raf Ngindu Congo Promo à suivre toujours idéologie ba bibolandango aspect Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu Congo Promo qui torcos net na film Congo Promo babundana nango babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous on est à Boston on a Raf Congo Promo monde entier international n'est-ce pas Tara Congo Promo tokota partout bango ba limiter monsieur lokota partout donc on a biso Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo au Congo Promo abi Congo Promo ne au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois babi Congo Promo TV Raf Ngindu number 1 babi 001 Tala State niveau matoso aux États-Unis niveau wa boy faut que les États-Unis to bona biso te auto juger ba 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 teta ka biso ne pour le Congo et que